Mission TV, le miroir du monde. Awasko toza kata Mbujimayi. bakomi awa ndenge bavandi boye nombre ndenge bakangamaki ndenge tomatisi bango na ndenge baya bakomi oki asali remise reprise na bandeko ya service national na ba service ya sécurité ezali awa. Mapeo bakuti na bakuti biso na ngopo ke biso toza miyibi, toza bandumba, toza bakuluna, tozokisaka, tokataka yango bakuti biso na mabe wana baye na biso. Mbongo na mboka na biso emonanaka te, bato batournaka mbongo na biso, bato bazotourne ba bien l'état, bakonzo batikali basalaka mabe na kati ya mboka na biso. Peni na bango eza nini? Etumbu na bango eza nini? Yango na olingaka na yeba. Na wanozokisa bato. Ozokisa ndenge na ba gilet ya machette obanda okata bato na Mbujimayi to c'est musala pour travailler pour mboka parce que biso bato bakangi biso awa to mituna bongo ba continuer biso ya mboka oyo bayiba ka mbongo ba ministre ba député ba gouverneur oyo bayiba ka mbongo na mbongo gouverneur ya mboka sikoyo plein na bango ezani mpo biso to bundaka kuluna to yibaka to sokisaka bato plein na biso yango bafuti biso. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Je pense que bauti kolanda ndenge nini cortège et uti ko zwa bango ti aéroport ba mati avion ba kiti ko aéroport ya Mbujimayi bande ko nanga siko nazo ko tika bino boyo kananu bakuluna yango baza koloba nini.
Yeah.
Voilà. Mbote papa journaliste. Voilà. Tomoni yo awa. Awa non toza. Awa toza na aéroport ya Mbujimayi. Voilà. Tomoni yo na teni à service national. Yebisa biso no mabeni no bakuti yo nango pour lelo oza na Mbujimayi na service national. Mabeo bakuti na bakuti biso nango po ke biso toza miyibi, toza bandumba, toza bakuluna, tozokisaka, tokataka yango bakuti biso na mabe wana baye na biso. Très bien. Siko eloko nini bana ko motiver yo po sala mabe wana? Mingi eloko bande ko motiver nga ko sala mabe. Kala tozalaka bazo futa ba parents na biso malamu, mboka ezotambola malamu, biso pe bana na kati ndaku to bande ko tambola malamu. Tellement mboke koma kotambola mabe makambo nyonso ekoma mabe yango moni ba moral na biso pe bana ekoma kobeba partir ya ba parents na biso moko bakoma kobebisa biso moral okoyebisa mama papa likambo songolo pakala akoboya koyoka yo yango wana esala ke biso to bando sala ba combien oyo dejo sala mabe est-ce que vous en nombre na ndetinga na sala batu mabe vraiment te mabe na nga pona kenda kokota ba passage na mibali oyo ba ya batu bazwaka biso na balabala mais les autres na ebité ce que zanini. Très bien lelo bazio OK ça la bilanga na service national impression na lilo balange ko zala boye biso bata mabe miyibi bandumba bakuluna babomi bozwi biso eloko kana nasenga na chef de l'état eko kamusanga mingi parce que nga naza congolaise na yebi makambo oyo kaka na mboka na biso mbongo na mboka na biso emonanaka te bato batournaka mbongo na biso bato bazotourne ba bien l'état bakonzo batikali basalaka mabe na kati ya mboka na biso peni na bango eza nini etumbu na bango eza nini yango na olingaka na yeba. C'est que pour yo oza retourna bino bakangi bino ba ope ba yibara mbongo l'état ba ministre so peine na bango ezani yango nga pe nazotuna ba ministre bao banani bakonzi to alikolo bao basalaka mabe oyo ezebani na kati ya mboka me bakufaka yango nalingi natuna chef de l'état peni na bango eza nini ezakaka mpona biso bakulu na bandumba babomi bateki bango bao bazobomelo mboka bao bazotambuselo gouvernement mabe peni na bango eza nini po tomonaka kaka ta basali boye toyokaki mutu entele eleki boye ekolekaka swi lokwa eloko eza te eleki mpe ka bongo mpona biso batu mabe tondimi mabe na biso toyawa nga mpe nazotuna mpona bango mpe batu mabe bakonzi oyo bazobomela biso Congo lelo Congo tokomi na difficulté parce que bango batondisi babie na ndako na bango batondisi bana na bango na bapoto soki lelo biso tozosufre eza parce que mpo bamama na biso bafutamaka malonga te bafonctionnaire bazwaka mbongo malonga te donc droit na biso bakongolais eyebani te yango tokomi kosala mabe bino bozwi biso ebongo bango peni na bango eza nini. Merci beaucoup. Voilà, mbote. Voilà, tomoni yo lati teni à service national. Mbeba nini bakanga yo na? Bakangi nga bana banosala mabe, baninga nga nyonso ubo tikali banda kuna kinbo chanzi. Nga yo sa ne bilanga na yo concentré. Mana si na ebe otala nga kocha souci te. Nga na yo sa ne musala. Voilà, ce que eloko nini banda repousser yo ya rosala mabe, ba mabe nini yo bando sala? Na bando zokisa batu. Ozokisa nde? Na ba gilet ya machette. Obanda okata batu.
awa siko l'État azwi bino latinda bino na kasho matindi bino na service national message nini lancé par général Kasongo Kabwiki. Général asali nega bien pa kuna to bando se distraire en est concentré musala. Voilà tozala ndeko la biso mbote papa. Voilà bazuyo na infraction nini bazuyo na infraction na notambola na butu comme si ezaki air tardif pour na ndako ba interdira yango pour na makama ba couvre-feu pour na propos ba malade za mboka tout ça ba bilo mo boye zo sala ma bien te na mboka c'est par là que bakanga kingai c'est yo sala kuluna naza parmi ba miibi o bazala reprendre ba nazala ki muibi mais à ce temps là j'avais préparé à rentrer à la maison. C'est aussi ça déjà koyiba ou comment est-ce que kozonga ndako. Sur Mukolango, Oyiba, combien de personnes? Bon, en fait, les jours là, il y a Oyiba, mais il y a quitté les jours. La côté il y a un risque, il y a un bakanga kingai. Mais ma soumu nanga on a ça là déjà on a des foot kingai. Bon, on a saigné na obatikali na rompenga ba bambasa nanga ye bakata kilo, ba petit nanga ba des autres. Bambasa nanga musuna ba na banoko ba changer bisika na ye. Na yende ko soit éducation ya robonisa venir na lobby moi na Christopher papa na Christelle na tiki bino na kimia sala oyo le mie potangisa moi na classe 4 na te batela moi na ngolwa nsabe kondu bino na kombo na Yesu amen. Ebongo yo za kitoko boye ebongo yo za kitoko boye ebongo yo za kitoko bonozo obanda koyiba elo nie banda opuse yo oyiba natangi na sali métier coiffure na sali na métier na ngeza coiffure na école peinture na tangi classe na école peinture na kitila magistrat na sisi na D6 na école musala melo ko ezalaki problème makasi pona ngai na zalaki pena na volonté penante la zaki négligent na musala na ngai yango ane memaki ngai na libungi yango memenga na libungi memenga pena na libungi makasi na tenga maki okende na wena peintre bien formé décorateur et coiffeur bien formé na pena coiffeur mo comparable mais Nzambe garande abatela biso awa toyeko sa formation toyeko sa aventure te. Merci beaucoup. Voilà ndeko mbote voilà tomoni yo awa mabeni no yo sala mabe o meminga donc na sala na ngada mabe na ngaba kuna zoksa pe batu constant na pesa ka batu batikali ba masa te cela non siko obando sala ngondenge ni kozokisa batu ngoza ende te tu zabe ki différent to kana te to bomana to bundaka MOP cheti pa ozokipe net MOP mbeli tube zala nango so minicho parti déjà comme si je dis dans association travaux forcés minga ça les ateliers on a lobaka mingi be o batikali kuna baeba o ba sala parce que yebisanga yoza moi clair yebisanga batu combien beta machette combien pe oboma te ngani na boma te mais na zokisa na boma te zokise belé na zokise belé pour yaki mamba yaki yanki mais na minute to ça qui inquiété minute to concentré voilà ndeko mbote papa voilà tomoni yo yebisa biso bakangi opona ni bakangi biso bandeko na biso pona mi koyiba na kikuna to salaka yango komisi biso awa na esika o mais to komine to biso esika mabete bandeko na so watikali to na mbushima to musala pona travailler pona mboka parce biso bat bakangi biso awa to mituna bongo ba continue biso ya mboka oyo ba yiba ka mbongo ba ministre ba député ba gouverneur o ba yiba ka mbongo na mbongo gouverneur ya mboka sikoyo plein na bango ezani po biso to bundaka kuluna to yibaka to sokisaka batu plein na biso yango bafuti biso to musala sima nango to kobima na biso to kozonga siko bongo ba oyo ba konzo ba tikali ba so sala mabe ba so yiba ba mbonga gouvernement siko plein na bango ezani ni pona bakanga pe bango yango to leka to tiki bandeko na biso na bandaku ba c'est là yo meka expliquer ngai mabe nini yo sala mabe na nga sala zaka kuluna papa na bunda kuluna combien de personnes yo kata na ba pe ba na kata ba ko le kata 20
plus de 20 personnes qui ça peut ba yuba masananga ba qui tona bunda bango on a zokisa na zokisa innocente zokisa muninga nango to bunda nae apa ko za ba biloko ba tnazo ba chombo na ba kobotola et wana ndi ya msana ngalo sala ya ngwana me ya mabele na sala su ya me. Voilà, lisolo kati ya mboka Congo babetaka ngo na ba Congolais. Tozali awa na mwana Congo awa na Mbujimayi tozomeka mwa koluka koyeba mwa situation eza ndenge nini mbote mwana Congo. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, tomoni yo na kati ya avion na bakuluna tozaleka na posa koyeba ndenge nini ogeraki bango likolo ya avion na ndenge pe bokiti na bango. Bandi na avion te. Dès leur arrivée na réception, to repartir bango na ba groupe de 25 et to tche ba chef de groupe. O to poni kati na bango pour ba gérer bango moko. Ndenge to kolongola bango na Kinshasa ba mati na avion. Ba ebani da numéro na groupe ni aza ko appartenir. To vani na bango awa na avion l'air bazo kita muna mutu aza kolanda chef d'équipe na ye. Ayebi ke naza na équipe A, na équipe A naza numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3. Ndenge bazali wana, baza déjà classé par groupe Simaya, chef d'équipe. Très bien. Maintenant parce que tout le monde a eu ba famille mosusu baya ki wana, est-ce que parmi bango ba innocent bazate? Innocent. Ah moyo sotaza innocent. Soko tuni bango ba nga sa elo mote. Mais ce sont des gens fichés, des récidivistes. Ba baza honnête ba reconnaître ça. Que non, effectivement, Aza, Moutamia Kuluna, Moutamachete, tout ça. Mais la minute où nous allons à Boé, donc ce sont des gens bien identifiés, répertoriés dans le service de sécurité dans la ville de Kinshasa. Et là, on est motivé qui bino plus la police pour traquer bango jusqu'à la dernière énergie. C'est une mission ordinaire, il y a police, sécuriser la population et leurs biens. Dans la société, surtout Bambou Mamabe, Yaboye, Bazangakate, partout au monde, les Aranengwana. Et d'ores et déjà, la police, c'est un service public de l'État. Les alliés police républicaine, mitin de PSMI Kobanda, dans la haute hiérarchie, il y a Mboka, et Kiti, qui est comme pas gouverneur à ville, n'a pas commissaire provincial, pour nettoyer Mbumamabe, na kati ya population. Très bien. Awa siko toza kati ya Mbujimayi, oza lisusu na bango za ko accompagner na bango mission na eza pour combien de temps? Ngai mission na ngai suki awa. E bandi banda na ba cité, na ba quartier, place ba batamaka, opération à bouclage ciblé, kolokota bango, place nyonso basala mabe pour rassembler bango, pour organiser bango na ba équipe, koya na bango awa en toute sécurité, ba komi awa ndenge bavandi boye. Nombre ndenge bakangamaki ndenge tomatisi bango na ndenge baya bakomi aucun sali remise et reprise na bande kwa service national na ba service de sécurité ezali awa. Très bien. Mais kala babando ke buluo angenga nini esali ke non lelo ba ke negosa bilanga na service national ide utu ndenge ni wana ezali vision ya mokonzi mboka puisque ole ba continuer ko torturer population mais ba sali la plus population ndomona ki na vision wana tozo bango. On a disposé de service national où ils vont apprendre des métiers, où ils vont faire des champs, au bilanga, pour la samboka, et puis la misala, la menuiserie, maçonnerie, ainsi de suite. Est-ce que tu as moyen? Évidemment, c'est un programme gouvernemental. Et ça, il y a la société privée. Et quand l'État s'investit, l'État s'investit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je pense que nous Kolanda nengeni bakuluna bazaro loba. D'ailleurs misusu bazana bazaro loba et bongo bakonzo bazaro yiba mbongo mboka. Bango pepen na bango zanini bango bandimike baza bakuluna et bongo kasi bawana kuna bandeko bino mo bomoni. Voilà, merci beaucoup. Je crois que datiki bino bo continuer ngoka nesa loba émission na ngeza baleine balaka na mokolo mokote. Merci et bye. Merci beaucoup. Tozo continuer ka mosala o ya population tozo ke eskoto ke romata likolo ya avion. Merci et bye. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal
vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.